Ipupa aza kisita mais manga kuna po bakelianga. Est-ce que yo en tant que musicien, est-ce qu'un jour Suzuki Mutumoko Azwaki yo pour amema yo et pas ya banganga ou pour une autre personne? Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois comme invité Suzuki 4x4. Nabengi Suzuki Ponatunayo. Une chose en ce moment qui est en train de circuler un peu partout dans la musique congolaise. Hein. Tolobaka, on s'imagine beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'avoir un peu ton avis parce que Kombo Nayo et Bimaki, na émission Moko. Tout d'abord, bonjour Suzuki. Bonjour, son excellence Mangaya Pichou. Ça va? Ndemona Yesu santé d'abord. Donc Suzuki Nayambio, parce qu'en ce moment, une chose tourne. Bazoloba, Likamboya, Kisi, dans la musique congolaise. Ça fait longtemps déjà qu'on en parle, mais là vraiment, en plus, dernièrement, quelqu'un est décédé. Il y a eu beaucoup de rumeurs, oh, qui s'y un tel. Ensuite, tout le monde a qui émission Moko ou Kombo Nayo et Bimaki. Il paraît, Tchaki Onaki, c'est autre chose. Suzuki, est-ce que Koki Kolobelabiso vérité une fois pour tout Toyeba déjà pour Yomoko? Par rapport à cette histoire de Kisi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? D'abord, on a repéré ça, Bandegonango Bazota Langai, monde entier. Bambote Bele. Na remercie Nandenge au bangi kotu nanga question ngote peut-être pour Natala qui peut mais quand ça y omona qui ngote. Bon, moi na boya pe invitation na yo na répondre, moi na boya ezate. Na web ça d'abord batu Suzuki abetara musique naie tous les vendredis chez Maître Djonga, 45 rue de la commune de Paris, Romainville 93 230. Pour répondre à la question, on a dit que Batubeli Bazota Labiso, notamment fan de Suzuki. Moi-même, ça m'a fait mal dans la question Oyo. Na mona abiso ba musicien belé mingi bazanga basi na banda kuna bango to koma okola tamso okola mobali yo moko tamsu na bana tamsu be bana ba to okola na ndenge no ozwa momi mo côté mo boyeneti mère à parler. Pourquoi? Parce que na ba notion oyo ba kisi bato alobaka. Pour na répondre na la bref na koko loba boye. Kisi na yebi ke existara. Oyo yebi ke kisi existara te. Peut-être à moi na muke il faut à l'inconscient. Moi je sais que Kisi existera. Il y a un moment biso to kimana biso na ngambu ya Yesu Kristo. Mwana ya tata Nzambe. Tozala biso ka akuna pe bandakala. Soki bandeko mususu bazobeta muziki ndenge oyo na moni wana télévision na monaki na émission na frère na ngai Selezino na boko tanga pe kombo kote mususu bandeko batali pe ba chaîne ebele bazoka ba rumeur ebele ndenge na ndenge na beta na ye ni orchestre moko na beta na ye ni album moko na yebite voix na ye za voix nini déjà yebaka mutu mususu asala disque na yoba sa eloko moko alingi po ba yeba ye tam si fois cité ba vielu neti ba fo ba 4x4 zomona ayebike so attaquer 4x4 ba tout ba otale eloko ango. Mais c'est pas la première fois. Une fois Natunaki producteur Moko Pobasala Nabino, non Suzuki, tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Oh non Suzuki, jamais na quartier latin parce que Batia Bango na Kisi. Nganga Morokutu na 1992 ne baba 92 na kenda kozwa soliste moko na ma campagne. Soliste wana za gaucher. Bogara osakana te. Mais na tanga kombote po azama kamna ko na Canada États-Unis. Tant on a que zoyer soliste wana ezaki le jour wana il fallait
na convaincre ex patron nga Rambo ke non faut na l'accès que na pe na bato asima soli c'est pas oya pour na zo na memela bato liboso belé ba animateur ba danseuse bato asima yaki jour wana il fallait pe na zo ata mzuzu nde yala ka ko zo moi na sola na noko na ma campagne noko azongisi la réponse moi bi o me manga kuna po ba ke lianga. C'est dû à quoi ça? Est-ce que les jeunes là-bas, parce que peut-être ba leader. Non, ba leader c'est dû à ba jeune frère oyo ba bimi na ba 2000 et quelques bazolo ba keo ngana te Suzuki na kisi. Oh, yo tsa 4x4 na kisi. Yo bibiso ba Suzuki oyo. Tam Suzuki no mona ra Suzuki jeune mo boa tambula ne mo samba maître. Suzuki ye mo razana no prophète, nga prophète Mantula. Rotanga jamais na kisi. Mais ce rotagi soko ko mega ota kombo to photo na kisi. Iba eta mususu retourner lo mabe. Tango bandolia brochette na nzela ozoboa kanzete. Ozolongola bilamba obandole kara liboso na biso pa jonga awa. Ya ona lobi kisi existaka na makambu nyonso. Mutu to sala makambu na ye kisi ezalaka na ko obasala kisi baza. Ope basala kisi bazate. Yalgo apeti nanga héritier na kisita mwana bato muke wana za kisi wa kisi azuwa osu jeune frère nanga ipupa aza kisita kisi utwa bola za place kisi neza même ba petit nanga jeune frère nanga ferré ana kisi za eza génération ezo changer bat ba mona neti ba mona ndeni bana ba jeune bazo sala boye te eza génération eza temps et comme ndengwana comme il faut jeune bazala polobi ba oya mike wana pe bazwa place biso zalaki na ba groupe. C'est comme ça qui existe dans la musique. Mais mingi ba ba utiliser ngo peut-être na ebiti na ba utiliser ngo te parce nga na utiliser ngo te. Mais fétiche existe. Est-ce que qui ko bloquer carrière na yo très franchement Suzuki? Qui se bloquer carrière Nzambe alikara biso pourquoi parce que na ebisaka la fois dernière na ebisaka mangaya Nzamba zara Nzambe parce que il a conjugué verbe na futur mais biso bato mokito arara présent na passé présent passé passé présent ya on a lobby qui si pour ba comprendre biso en bref qui si existaka mais ba oyo ba utilisaka ngo ba ebitina ba utilisaka ngo na senso ba utilisaka ngana ina mona kisi oya ataki biso to ataki ngai Suzuki na bitana nga moko pona yoka kiango ataki ngana kisi ya sensi nini po sala ye nini po azwa nini po to yembane ni disque moko ni album moko orchestre yemba ngapi na lukuta mabe na mona ngapi clip na mona na clip moko te ya orchestre moko te pe na Congo ah lukuta mabe na yeba na yebi place na mona na clip te je te jure mais na regretté trop ce qui azo marché n'engwana so aza musicien mais par contre prochainement na robandelo réponse oyo mais avant puis à la bien les loto en attend mingité tout ça là donc tout ça en bref hein qui si pour na yo jamais Suzuki jamais on t'a ramené quelque part parce que succès c'est aussi comme ça tu vois aux hommes mata. Quand tu étais dans le quartier latin, par exemple, hein, juste aux hommes mata succès et m'a tapé. Est-ce que jamais quelqu'un est venu te chercher au Suzuki Touchata ou Suzuki Zoa ou Suzuki Pona succès mata? Il y a une chose aussi que je veux dire, c'est que la réussite aussi n'est pas due seulement à qui ici. C'est que les gens, ça la capé, ils ont aussi du talent. Les gens qui travaillent, qui ont du talent, réussissent aussi. Est-ce que yo en tant que musicien, est-ce qu'un jour Suzuki, Mutumoko, Azuaki, yo pour Amemayo et pas Yabanganga ou pour une autre personne? Non, le bas vérité. Personnellement, ngana wa manga pangangate. Ba me manga e pangangate ba proposangate. Ngala zo ko na ba nazana ba mail na nini nga trop nazana ba malobebele. Azoka ngonga mwasi mona mobali bazolo ba mo ba benin bakizo bakisi na bango. Moi je connais pas, moi je suis pas béninois. Mais kisi ndenge na yebisi okaka kisi existaka. Yangwano moni nzamba zapamba te.
Ce qui existe à parce que oyo baza na tina na yango pe baza ya lo kisi pe to melarat eza kisi nga na meli kisi te banda ça fait ce qui 6 mois yango na meli na kisi te pourquoi parce que na obela te mais ba melango pe po bazo bela donc kisi ya ndengwana mais Suzuki c'est un bosseur d'abord Suzuki tango abeta na quartier latin tango azo beta na baninga ti lelo oyo a changé te pourquoi parce que na mema ligne wana pourquoi ligne wana parce que soko tozo répéter tozo ça studio tozo en plein boulot obi auto kata to dame ngaza ye muto aliboso na loba kene so na lié na ça sous boulot te na préféré na si sa boulot pour na lia do yango mona quartier la to na ezaki makasi mingi do komaki Suzuki donc Orlando ngana loba pozung alinga pete na vanda na yemba te do so dame faut continuer ngabi so na dame na yemba te ayebi ke wana pilier vous comprenez donc na yebaki boulot na nga déjà ezate ke o musalango na kisa ona kezo wapi na boulot na mungongo na nango ezaka yanga mobana na bima wana ti lelo mungongo kaka échange na ngote maniga ye katoa ye maniga ye kombo nini obapesa kiokuna na mboka na mwana oyo abotamaki mokolo ya liwa oya papa na Roma na Vatican ayo kangata na nzembo banzangata na tongo katu yo leki ya Mikael yebate bolingo na yo ezo sala ravage ngongo no ezala ravage mais Suzuki toyebi donc tous les vendredis aux Akaipa ya Djonga na émission P ebimaki awa epa ya Djonga bafuta bino 70 € par soir. Nini 70 €. Zana, nous avons une question, on a compris une question. Il paraît pas à Djonga, bafuta bino 70 € et zabongo, j'ai pas dit le contraire, mais il paraît awa par soir vous sortez avec 70 €. Donc yo monagi image wana azo insister ko pour nga tanga sous komboté. Je crois que c'est pas un chanteur, c'est pas un musicien pour moi. Mais on dirait bozana mésentente. Non, on a regretté. Moi tant boza en famille, tant que le mamamsu libanda, ma balle kufa ndeni ndengwana. Boza parler bolo bandenge moko mais so yo mbalo ke libando ke lo bandenge musu. Est-ce que bafuta bino 70 €? Na lobby boye. Oui ba salaire ya ba Neymar, ba Messi, ba Zidane, ba entraîneur avec équipe to ba ngopo makamna ngweza mingi trop TV. Biso makamna ya na ba TV. Il fallait aller dans la chaîne mo pena ya France awa. Ba ata ba France 24 ya longo to ofele. Akeguna na ketika aleki a lobango. Faut avoir honte pour dire ça. Zeno mangaya. Nga parler na futara 1020 €. Eza biplex 1020 €. Vous comprenez le loba. 126 mètres carrés. Boye bisanga nanu. Parler wana ti nazobeta tous les vendredis pas mettre Djonga. Nazi 70 fin du mois koki, OK futa 1020 €. OK pay. OK à mettre Djonga. Nini nga mercredi na obeta cop mo wena. OK na OK na Belgique. OK ça na rezo car. Na kepe na zu car. Omoni be car pa mo besu ya bien. Mon biso amati pa olingo kitate. Toi ba concessionnaire te pototanga ba komba ba car. Yebisanga na tout wana pe ba futanga 70 penda. Ya moni na saluera toujours venanga mo pa au quadra. Via loba ba même ata ba otambula ngulu pa. Mais moko na moko azara na prix na ye. Je crois même pas vieta msanda zo salaire te. Na ipso vérité wana comprendre siko soka betaka na latino nde ba ibisanga pona mona clip moko te. Voix pe na yoka te. Soka azali na quartier la ta imba na quartier la ta beta na quartier la ta banda zo 0 francs ya salaire. Azali na salaire te. Quand je vous voyais ici, je pensais que tout allait bien, mais on dirait que vous avez mes ententes. Ngai na oza mes ententes na biso mangaya na yemba na ye disque moko te. Mais azaya qui collègue na yo par rapport à et puis na salle na betane orchestre moko te. Il y a un orchestre ni ngala beta yo moninga ye pembe.
azate awa soko monaki awa telemaki nga telemi ya telemi tozoyemba parce que toza ba musicien mais soko moni azate c'est parce que eza ndenge moko na yebisi yo soko za na lisanga na baninga soko sentir yo moko za coupable ya likambo ozana baninga te. Ça fait combien de samedi nga na mona suspecté ngam na bengani tango osala be mission na yekuna ngam na salise be mission mais non batika baninga misusu nga na zo problème mote na ba musicien tout ezala ba viena nga werangia mama nkanda kuluto baleki na zo problème na été mukuluku tubolo bate bomona même na keki na luka ka ekoluka ba viena nga Blaise Boula tuzala donc là wenge pa na zakana bango est grave que je salue de loin cultura pays vie donc na yebité Suzuki babenga ke adaptateur nanani na yemo Félix Oazé kwa mokwa bongo adaptateur yo luka adaptateur problème nani na beta na batutu na popolipo kuluto baleki vieto to beta na e mariage moko na samedi na Anvers. Est-ce que soki nga na bien te na vie papa popolipo est-ce que robenga ngana ke nazwa onga na zoki enveloppe nanga non loyi ba robenga ngai bulma na benga nga nakenda akuna oyo tsola na muta yebita kusa Jordan na beta na orchestre mote me ya beta na orchestre aprenga nakenda atam so benga yara na ye place abeta tous les dimanches na vandi pe na vandi Emile Alias abeta a pe pa jonga 45 grilles la commune tous les dimanches qu'il pleuve qu'il neige Emile Alias que je salue de loin papa ma passa yebisanga nanu yebisanga tiba Emile ona ba bazotangisa bana banchiki biso bana mwana nga suka ko 19 ans ba kofuta nga 70 mwana na pa na sus a sala a passer ce qu'on permis ko si ça permis ne faut pas payer les cas yebisanga na 70 pena na rozwana ndako to betre pas jonga ofandi pe plus d'une année yango na banda na jouer année passée to leki de ba jouer tozo kende eza rappel ce qui to beta bat ba oya na bango eza te que bat ba yete rien eza mutna mutaza na chance na ye. Il faut savoir donner la chance aux gens. O nzambe sape sa bango. Mukile ko chanja kate. Ko chanja kate mangaya. Mutaye bisote go mangaya. Limbisanga mba ele kakande na salaka na changer. Akosio. A no changer ba pantalon, bilamba, basi, mwasi, mubali. A changer toi, o changer ba TV na palais. Poto changer ngo bambetu. Mais ye moko ko mi changer jamais. Suzuki est inchangeable. Ngaso moninga la repé sope âge nanga. De toute façon, le 24 avec la force de Yemei, Bill Gates, Maître Djonga. Anniversaire à Suzuki le 24 août, c'est un vendredi. Nabota m'appelle le 24 août. Et de vrai. Pourquoi? Et de feu, ça existe. Parce que Balobara, sur la lobby, on a coxé 32 ans au faux. Noli Tambwa, Touni Ajnayo. Il y a vrai. Donc, boya vendredi. Donc, vendredi, oh, nano. Vendredi, oh, il y a le 24 août. Boya. Suzuki a coxé 33 ans. Non, que non, malé. Au moni biso, tout ça va Suzuki parce que tant que tu botamaki, tu as cola facile. Mais tant que tu colis, tu as cola difficile. Donc tu as un net moana. Il tu place à batapi, il va taper au pena taper au tout temps. Et bah pris dans le taper au pris dans Suzuki, on arrive presque à la fin de notre émission Suzuki. Qu'est-ce que par rapport aux fans, ou non même la jeunesse, la nouvelle génération, et Zoya, qu'est-ce que tu vas leur dire par rapport à ça? Est-ce que l'argent facile mène Pesa Bango conseil? Toi en tant qu'ancien, toi en tant que Suzuki 4x4 de la musique congolaise, pour ici, pour peut-être éviter qu'ils aillent toucher un peu à droite, à gauche, Luka succès. Ngapena na koma okima même temps sur conseil sur conseiller na conseiller muto yo azo sala ba image mikolo sera continuer au sala à sala kaka mais nga na conseiller mon frère, si vous êtes artiste, musicien, chanteur, arrête tes conneries. Salaire na yo oyo zwaka na société parce que yo beta kayu oya ka tsaba tunda mbuyema na ba podium banini osala rango na nko salaire no ba futa na société okenda osala to ebite so sala bulo nini falo lo bango na émission comment lo ba fa salaire oyo existe raté pona ba ina nani ba ina 45 rue la commune de Paris Djonga ba ya ka susute
po yo bafutaka soki prix nini ozoloba na soni nayebi te na mwasi no po ozalaka na ye banda ozala na yo banda oya ni trop awat do banda ozo 110 tika botika bajapampambana botika bilopa luka eloko mosusu yango nalobi arrête tes conneries prochainement sosala émission luka oyebisa bango véritable ndenge bosolola nde bosololaka esika oyo eza esika na yo moko 45 rue la commune de Paris moto aza na kanda na yo aza te moto amecha na yo aza te soko koya lobi samedi yango oya kobeta bakobenga yo oya obeti mais totika bablague soki okenda kozwa bakisi elinga pe makila na yo soko ozokende kozwa bakisi parce que naza nango na batelefone ya bazoenregistre yo tout ozoloba bafoto na basamai soki bameme soki mpe bataba okende kopesa koma kosala biloko ndenge wana masa tika baje d'abord na age oza na envie mais mpo na respect na ningo wa collègue na misala miziki tika baje wana ekomema yo nulle part mungongo nanu eza te il faut luka na mungongo oyeba technique ndenge ya kosalela po obandoloba babiloko oyo biso tomanka mutu moko te tofinga mutu moko pe te toloba babuzoba te kati ya kati libanda ya libanda tamsu bakomona ngo soko kufi bapanze yango mais tamsu bakomona rien yango na yebisi yo likambo bambwa baswanaka na nzela yo yebi yango te soki luka kisi obando comprendre ce que bambwa biso bato mukile o comprendre biso te un point un trait na suki ka wana po na pesi ka conseil mais ko sala sube mission ndenge sala wana te zo bimiso bien te mwana mi biso loba mingi te to ko loba po bino bomo lobisa biso loba rapé bien bana mikolo yo za kuna koko kutu déjà mwana bota mwana c'est pas vrai c'est pas bon zoloba ngakuta na otala ba image na mona teke yo mto zoloba na mwana neti image neti yo mais yo te arrête mon frère ça choque les gens ça choque le public et choquer tout le monde na outi place mo avant na répétition et pas mettre Djonga na yo mona penake non bazo tout na ba ouest africain mon frère. Qu'est-ce qui se passe? On te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? On dit que toi, on t'a mis là, on m'a mis où? Papa, ceux qui ont vu la communauté congolais, profitez nango, zala respect na bango, zala pe respect na TV. TV ko maturo kitsayo. Mais sali au moins bien, te sali soni même biso to ka soni nanzela. Nga ba ebinga la mukili. Na ko ke na Suisse, Allemagne, Norvège, Autriche, au moins atamsu mutawa bengo. Ah, souk. Déjà, Congolais Robengo souk te. Sauf vérifier au monde à Ghana, Nigérien. Faut pas parler anglais. Donc tous à la Malembe. So ninga ozwa kombo Suzuki erataki yeba rezala ngo yote. Suzuki donc il faut za la kaka yonde ngoza wana ngapi funa za rande naza. Biso tika biso to luka mutamta luka mbongo na ndenge na ye. Ezaki pe ezape orchestre te. Eza idéologie et sala biso keno to ko karape ko sala oyo bandeko bakendaka kayu nga kayu na ya musique na kenana nga kayu na société moko te so biso bamona na société akena kayu na nga ezaka ngongo oyo papa eza na ngote ko tobe banaka pona babiloko mobwe tobe banate nga na pesi yo conseil arrête babiloko wana soki kisi longola yango soki ndenge toyoka na ba téléphone pona za nango awa na au moins 12 épisodes tika meka ko luka ko sola amiable na ye moko mama o sola pe bien na type wana bene po biso to zala l'aise nga za l'aise te na okande soni yango na ebiso mangaya kamna na loba mingi yango wana soki toko continuer le msusu to meka okende po si je sais que vous en a répétition awa donc to lo baba nga na pesi yo conseil arrête babiloko wana soki kisi longola yango soki ndenge toyoka na ba téléphone pour naza nango awa na au moins 12 épisodes tika meka ko luka ko sola amiable na ye moko mama o sola pe bien na type wana bene po biso to zala l'aise nga za l'aise te na okande soni yango na ebiso mangaya kamna na loba mingi yango wana soki toko continuer le msusu to meka okende po si je sais que vous en a répétition awa donc tout le baba au revoir par rapport à ba fanatique nayo batu nayo nazo bisaka ba fan nangai d'ici quelques mois
vous aurez votre maxi single, Faites entrer l'accusé. Je te coupe. Quelques mois depuis Tozo Salba émission. Non, depuis Tozo Salba émission, quelques mois, Ezoleka. Ça va arriver quand? Dans quelques mois, Bazozwa, album, to maxi single, il y a 5 chansons. Depuis l'année dernière, tu me dis. Faites entrer l'accusé. Depuis l'année dernière, tu me dis. Mois prochain, toi, mois d'août. Si tu as une fête anniversaire le 24 août, tu pas mettre Djong à 45 grilles la Commune de Paris. Boya et Belepe. Bon, on a danseuse dans la paix. Obako sera bako sa te boya on a danseuse dans la bina nanga a. Ezandenge na lobby wana. Mais mois prochain, bon on a déjà clip il y a ni vie ni connu et bandoleka bon on mona yango. Mais bandoleka ndambu ka po nyoso tuté. Yango na ebisi bino. Donc tous les vendredis chez Maître Djonga, qu'il pleuve, qu'il neige, na argo na ngamo na côte ça qu'il était. Parce que toi en été pour vacances zonga kalate, tike zonga kalate boya refêter na biso awa. Tous les vendredis la maison ouverte à partir de 17h 18h, mardi fungwami. Boye boromie boromela borolia borotala tout eza ba image bozami pepe malili ali. À partir de vendredi et fungwama rapeka même heure 17h, mais musique et bandaka 22h et si les 5h du matin. Samedi, musique et bandaka tozoloba awa avec Suzuki 4x4 CNN Alligator, tena musika omo na Roger, so tena pembeni omo na fila basele donc omo na ke mukileza. Omo na ke non samedi to bandi pe de 22h ti 5h du matin. Dimanche 1 Talara génération et Télémisagi Sasa. Génération Wenge. Nzete. Branchite Menzete. Namisisa. Emeli alias. Avec Wenge Poussana Tofanda. Talara tous les dimanches. Ya bandara normal 17h. Mais les Kakibino Bantsaki est retard. Donc Boyande avant. Donc 17h, ya Zawana. Ce que Bozawana 17h, il a démarré avec Wenge Poussana Tofanda. Donc horaire, il y a 45 grilles de la Commune de Paris, yango ana. Oui, tikali mususu, wane yaba divers na balabala. Butu elamu. Basalam te. Basalam ezaranango. Na salué nanu Junior Nkosi. Sans oublier Kuluto Baleki. Bakangi ndegazo bana maboko. Gilumbuji. Eso kanga ndegazo bana maboko. Tony Lutonadio. Apesi merci na Kulutu nanga Gigi Veda, sans oublier via Nice Pedro, Blaise Kingondi Tuema, Talara, bravo ebele, na okesu musika gauche droite te, nasi na Sukiwana, Alembe ya na musika, abosanite, Sukiwana. Donc aussi ici émission, on arrive à la fin de notre émission. Sur cleboa.com, donc na lobby. Bonsoir à toute l'équipe, Nakleboa, Herman Emporio, Jolicia, Laurette Aruna, Prince Bakali, Divine, un gros bisou, donc Marcus Opé. Ensuite, Djonga Okula, merci pour l'accueil, merci pour la émission. Faut pas oublier aussi Suzuki Obassani le 25. Qu'est-ce qui va se passer ici le 25? Le 25, samedi le 25, c'est Biwan, le groupe de Djuna Mumbafu. Yemutu Arozana, soirée du début à la fin. Biwan, Kulutu Nabiso, Djuna Mumbafu, Obiso Benga Kulutu Baleki. Bienvenue, vraiment, Sokozangi, Yeba ke non porte wana et Obukana. Mais na yebi ke porte wana ko Obukana te parce que bienvenue à Zali. Ya Djuna Mumbafu, vraiment ngana souhaité vraiment ba bienvenue na kati ya 45 rue la Commune de Paris Kulutu Baleki. Na yebi ke ndule no pe na Rosala, na roya rotala soirée na ondenge Rosala. Sans oublier na ba petit no Mikuse. On a bien avoir master dans Mikuse, Badokolos. Bravo, Mangaya, Yangwana surprise. Merci, merci Mingi. Donc, Sina Boule, Adel Mongombe, Tiffany Miwa, Guy Jokiala Batunanga, merci Mingi et continuez à nous suivre sur notre site
cléboa.com, Blaise Kingondi, président Edi Benzoula, président Jean-Claude Mosaka. Merci, merci Mingi. Bakokotisa bakokota fiti pamba Nzoto elandi nzela motema etrase Nalingi ye na ye na mipesi Nzoto yango yosala nango nyonso lingi C'est pour toi zwa cadeau. Merci.